Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Posolo Bito nzeta moselu kataki ringunduka camion munene tembesili ba jaloux ba kofi ba faux compte pe ba kofi la lula la bulu yeke bataria na madaila bandeko nzambe alola apambola bino bisika nyonso bozali apesa bino o elingi motema na bino afungolela bino nyonso vraiment ba besoin nyonso bozana ngo nzambe asala likolo na se akanisa bino vraiment apambola bino vraiment na nyonso apesa bino mbulo bosepela nde baninga nyonso basepelaka bosepela nango na kombo na Yesu Kristo amen. Bandeko na yepo na yebisa pe ba États-Unis nde bakomela inga bamiso babenga inga babio pasi munde ino fingi biso ba États-Unis na fingi bino te omoni makambo na lobi ezaki batarisi nde mutu balobi na loba na bino parce que bozana problème na batarisi na makambo na bino soki ya politique wana batarisi balobi na ngabo babi pasi moyebisa bango ke mboka na bango batu nyonso basaka minene masanga minene nguba minene loso minene pondu minene fumbwa minene nyonso minene na ngabi na robemela bango pe message lokwa na sape mission wana me ma message yango na tinda bandiko ezala inga te bata resinde lokwa bona bona problème bango nde mutu batina inga message wana na pesa bino soki sel bino pasi bolimbisa ngai vraiment parce que na ngai te batina inga message ngabi na o transmettre message yango wana ngabona kinekitazi na ibindegeza ba minene basala ngome ya mingi te le bango nde bangalisa ki lokwa lokwa bona ba polémique yango ngaba tsa bungu bolimbisa nga vraiment bandiko to continuer lisolo. Bandeko batumi botino inga kombo ya concert ya Fali na ya Seleo batumi bolo bakiti bobio pasi mozolo bate tozomona batu bazoleka nini ndeka na hotelo lo pe yandiko na biso nani Koffi Olomide yango sikonga na lingina bandolo ba mino likambo ya Fali na Seleo après question musu ba posa inga ya onde batu bandoko tuna ngai bandeko nazaki na debe zaki somo batuni nga babina ngai pasi mo na kobandana ba pesi basalinga comparaison ya concert ya Fali na ya concert ya Werason il faut que yango ngana komaki papier yango nazana ngo nazotala ndamu yango na pesa bino pe explication soki tolandi malamu comparaison ndenge bango basali ngasi ko ngana pesa o yanga selon moi mutu ndenge salangi na soki tempo na ko étudier yango omoni concert ya Werason l'air to ban to kote ki concert wana batu bazaka na mingi te na Kinshasa bandeko polémique te ngala muta polémique te na solo beloko na bata mikolo ba obiso ba mikolo wana na bato ya bata madaina na bata ria na bata mandrandel na bato to binaka na groupe kake to yebili kamo na solo no ba pasi mo solo li o pa kondimane te ate polémique bana mike o ba esika ya mso ba yebina bango te biso mikolo siko to yoka parce que tangu Werason abetaki tozalaki na mingi te na mokili na Kinshasa tozalaki parce que na Kinshasa tangu Werason abetaki na Kinshasa toyebana ki batu lupango toyebi nombre basa bakana baoka 6 na lupango wana basaka 7 même na bandele toyebana ki biso na biso te mutu songolo pakala bakana famille songolo pakala basaka nombre parce que na concert ya Werason ndenge ebetaki soko yiko luka muto mona ka te asate camarade na keneki concert oso ba ke ba veni no so kaki parce que tozala ki nombre moko bien déterminé yango na ndie tokenda concert ya Werason ndenge betaki boyo kangai ndenge nazo memela bino concert ya Werason betaki na période tozala ki mingi te parce que na période pe ba mbouteillage ezaki mais ya batute to yebana ki na ba quartier to yebana ki nombre batu ba ezaki na ba quartier to zalaki na biso mingi te mais asalaki plein bomoni différence wana nde na soloba na songeli concert ya Werason ebetaka période oyo to zalaka mingi te na mokili na Kinshasa pardon to yebana ka bandaku nombre to zaki pe soko yibi bako yeba oketa mutano yibi ata le wana ta na poto exemple na poto Château Rouge ezalaki ke polele omona ekanga muyibi bo lelo seconde to komie belebo okoyeba ndeni batu si batondi bakomi mingi moye muyiba koko yiba bo ake parce que to tondi ba noir beleba kongole ba su mingi te ata na Château Rouge soko talibi etikali kaka ba ekolo misusu ba africain de batondi mingi wa ezaki pe période to zalaki na Kinshasa na ta concert ya Werason ebetaki concert ya Werason ebeti population ezalaki mingi te
population ezalaki limité ndenga na expliquer bino asalaki plein parce que asaki plein na ye na sens ndenge ni monde ezalaki mingi te parce que na moment na pona ko sala plein ndenge wana toaki parce que tozalaki bien limité to yebanaki wana na yebite oh nyos même na bande to yebanaki ke oh mwana ndiba bomba basaka pa na bango tsongolo pakala oh boye na nini na batete la baza nombre boy oh boye baza na nini na lubaki baza nombre oh na buka to yebanaki le on parce que soki boke concert eko yebanaki batu nyoso bakendaki yi concert yango wana différence eza déjà yango wana ya weraso na moment na betaki concert ezalaki bongo concert afali eko beta période afali ayeko beta lelo concert déjà to combien belé pe na mukili soko landi bien batu mingi bautaki ba province mingi bato bandiko na biso nyoso bauta bamboka bakati kuna ba mweneditu na banini kuna epa na biso bangala kuna na bumba na bwende na banini nyoso to supana soko tali na quartier ya msukutu boza na quartier yebi bakomba ba misusu te ba mapango divisa msukutu 12 parties batu bakoma plein mboke koma mulunge soko po landi na nini atakutu ba montar ba nini ba wewe me mabiso na banini batu ba leki yango na population parce que mboke koma na désordre de koma pe étouffé na concert soko ya fallait ko beta na ndengo wana batu ba kotona parce que on est déjà nombreux et que ça na facilité pour mutato de saper plein pas de polémique na solo baki na solo ba selon ndenge makambo kende mutana mutako akosana ndenge naye pona moment pour ni fallait kotonda ça parce que monde to combien belé parce que batu misusu bakoko kota plein misusu pe batikale bomoni différence ezali ndiye batu misusu balobi eza gratuit ate eza gratuit il y a pas de souci eza la nani ofelinela net ba misusu bazo ofele ya wonga na solo bango ofelinela misusu ba bien oteza ko fele ofelinela problème était ça ko fele même ça ko fele mais et ça qui sponsorisé et qui sponsorisé sur la landi yango bien na talaki na tuni batu misusu na babi et qui sponsorisé na Vodacom soki pe na Bralima na yebite soki Bralima ou Bra Congo makamongo chanzaka na mboka ngo wana batu fo batonda parce que batu mondo batondi na mondo batika libanda parce que toza déjà plein na mboka bomoni siko différence ya concert ya wera soni na concert a fali abeti na moment déjà toze belé ate balobi ke ezalaki ofeli na toni ate batu bakotaki bapeya bani parce que eze loko moko ekipe fierité mboka mais abeti na moment o toza déjà na monde to komi na monde to komi belé akoko tondi sabatu batu biso be bakoko tika parce que na ba veni nde to koma ba mapangu so koma 12 divisé par 40 na ndako moto koma olala 40 mususu na osokota kana na portelette okutu batu babando lala ti na sala manger to koma bonde to vivre batu bakoma mingi na sens wana na yebi to so bo comprendre ndenge na ça ezalika moko na zo éclairci bino na ofungula bino poto to sala moi kitoko na concert ya soko landi bien na concert afali abengi seki pe ba invité na moni soto moni ban to moni ki nani jana na papa na bano so James o na koseni komo na ye na moni ki na Will Longomba na moni na batu ndiko na biso ya comment on appelle ça ya quartier la te ba yako te moi pour ezalongo bien mutali boso seli pe loka bongo na asali geste ke abenga pe ba nani bantu ba yako te ba yako ko net ko yedende na ko yede moi eza moi trop dit ko yape ko participer na ye eza na gobi parce que batu miso pe ba yeki pa mona papa na moi no soki jana na soki nani papa na bana na yo ba yoka batu miso ba yeki pe batabani omoni ke nyoso wana esali moi fierté pe ya fali esali pe fierté pe ya mboka na biso na sens wana esala ki bien parce que ata même na poto bokoko sa pomne na koko beta concert oko beta concert oko na pe ate concert na ngana ko inviter na ngaba tuboy na ko inviter songolo pak esa na ngope bien esa pe loko moko pe fierté batu misusu ba yeba ki batu na te ba à travers yo ba yeko yeba bango fali félicitations na moi na arwana yo salaki esa bien na moni ba
mundele soki nani wa mundele soki nani garçon na bosanie robino mundele ba na mona mo batebele bele ba dateli na banini wana c'est bien vraiment neti concert neti siko na ko pesa ba concert neti o wana ne la bi ya ba kofi wana tota ya pardon ya fali différence nani concert neti ya ba emene orchestre ya ba webma ba jibe piana au monique est différent par rapport na oyo ya fali na éviter polémique pour bongi botsa polémique sur na moment o ngala zo bisabino ke ndenge bango ba beteki sikoyo na sens que bango moko basala kite na période wala bango ba kite ke bazo banda ksato mutu boye po na abeta boyoto na bengi mutu boye na zenita beta bopo après nga lever les rideaux to bote bango ba beteki sikoyo na ndenge ya rythme na bango ba bité to robetaka nga moko na robetaka musique na ngai moko mais fallait bimise loko moko bo et sali moi un plus na kati ya Congo na biso RDC mboka munene mboka ba problème to mesana nango na sens wana na komi sikoyo ko sena côté ya seleo omoni neti na poto biso tozawa bandeko na poto nde tozaliawa soki nani tozala ba compagnie belé ya ba bis compagnie mususu koko ya compagnie à l'été koko kangama basali grève mais compagnie mususu ya privé et koko sunga biso jamais bango nyoso mibale ba koko sala teke basala grève parce que moko koko sala grève moko mususu koko etambola ka bongo na concernant ya nini ya concert ya selo il fallait pe batika ekaka beta parce que au moni déjà tozae mboke sesa ki na webele modèle on a batu batika la kipe ndambu bato lepe badinga bato lisape côté ya selo le baka l'état la biso msu azala ki ne pe msu ko banga non parce que biso na poto wa esala maranango mutu muso ko betani na Zenith Johnny d'ailleurs exemple ninga zalika ko betana na Zenith to pe sita nani jiba betine na nini na Bercy école kanongo bien parce que ça na ba organisation parce que toko ko privilégier mon côté poto tika boité to tie bango nyo son égalité parce que boko ko tira la bino pe nani c'est le abeta na ndenga mabeti ndenga na raisonnaki parce que ndenge bato bati o bato batondaki et pas ya fali nyo surtout batondite parce que miso to tika la gena parce que to tondi na mokiliti ndambu wana baninga babeta pe pa ya selo et ngoza ngo pe na équilibre. Et ça, là, qui n'ont pas mais l'État peut si prioritaire. Yo c'est le yo talaka quand de l'ingo beta, totika bopo, ya beta. Yo tika, ya beta, pour ekende. Et ça, qui n'ont pas problème. Mais bah, tout ninga, il peut le sous-sous, bah, le bionde, pas si mon déni, fali, sur la bête, il y a toujours des morts. Ah, au moni, et là, il faut préparer en go. Au moni, on a besoin de réseau qui n'est pas de monde, on va conditionner en go. Talaka kabatu. Mutu musuba zoko finaye ondi aza kutunano aliye kututana malabu tu bozo fine mungongo bazo sala ba soin première ngo ozo mona ke to sata le matériel moko tende to mona ki wana parce que ndé batu musuba yaki na banda asala 20 ans nana mona ne ba musique te alinga ya kokota. Vous comprenez? Parce que na bato mingi ba koti ba musique ba age na biso to ali soute ba age abano ya mike banda ba omoni momata ba wera son ba beta ki wana na ba kester na bani bana na biso siko nde mutu ba komotondi sa wana parce que biso siko po bana misusu ba yebisu makambute bana na biso sikoyo ba komi ko za relève ba moi sikoyo biso na lo na lingala makanta ba sikoyo biso to koli ba komi sikoyo ko soit pas na biso po ba ko makanango et ça ndenge pour na ba Bercy ndenge fallait abete tanga bete plus pas bana biso mike mutu ba kota parce que bana biso wana kutu ba yoka kanga masolo o fali boye o fali bo ba ngi ba trouver ce que fali c'est qui yango ba kota soko landi ba promotion na biso mingi o wana ya kala toza mingi te bana na biso mso asala 20 akota musique te abi atira na kota kana o lokola papa betaka masolo bango ba bandaka musique boye basala ka nyoso na ezo contribuer na konti ya mboka na biso e koko sala bo omoni différence ndenge zali parce que na moment oyo net musique ndenge beteki na ba ezo betana ba potwa soko langi bana na biso kaka o to boti sikonde bango bazoko parce que biso vraiment ba génération wana bazali susute so moni génération na tikal to tikala ka ya moko biso bata tchatoko tsa mouvement bata kopolo kopo
biso comme totikali wana mais ba génération oyo iso ya lama soko la nika excuse bana na biso ka ya mike wana na sens wana na concernant musique afali ngana precia ki yango na moni pe nini ndenge basalaki ba nini ba côté ya kobeta non c'était bien batu pe batondaki na monaki yango na moni pe na nini lisusu côté pe ya son tout était bien soki mabe ezali balobaka mais c'était bien mais loko nde siko kaka batu nde ba déclarer il fallait des policiers azalata pour monitor la population ndenge ezalaki wana ata moi 3 portes nini pona batu misusu babimba parce que bazalaki siko na organisation côté ya ko yeba te ndenge ni bako bimisa batu parce que batu misusu ba ndoko bima na bango avant ba o babima biso to linga to susa likamute na suka to koela kama na sens wana mais so to zaki na bambulance na biloko na biso mboka na biso zaki mwana organisation ya banina mbe to komi na niveau wana te to sala ko boni eza makambo concernant yango wana nini ngana lobi wana ya sele osiko yango wana na lobi parce que na bato batikala ki ndambu wana baninga pe batondisa na bango payasi elingo za nango problème te parce que na pesi bino exemple biso ndenge na poto ezalaka soki balobi lelo kap nini oye kozala na grève privé ça na grève l'état monsieur ko sunga biso bako ko tsa bango nyoso tout est en grève parce que bako pénaliser mboka mobi et ça peut net biso kuna boko ko lobate et babeta na bango mais organisation kakezala parce que mboka wana pona ko tondi sango ko nini eza jeté parce que to tonda ebele atanga moko kuto pena ko robeta na vélodrome na ko sala émission na kuna na ko sala na ko tika lo sa piaka te parce que to ebela mondo to sa kuna so na momo soko beto sali piaka na ba stade auto ba ni c'est que yo moko vraiment ko baloka yo na ko ngana ko beta na vélodrome na ko sala nini wana mutu na ko tena porte na caisse ko tambongo na poni na ngasina Denis Lesse moteme touché ye ka mutu ko sana kata mbongo wana Juna mbafu na Londres tozo c'est la paye yo na Paris so to moni musique malamu te ba nzebo so sala to ko tumba yo la au monde lo konde ngana ko beta na vélodrome na lobby na bona nga ba place no ba stade ngana vélodrome na ko tondi ça parce que toze bele population ene zebele ko ya na porte muta ko simbela ngambongo Denis Lesse na poni ye mutalo bananga tinga na poni na nga ya simbela ngambongo Denis Lesse na sens wana après boye ko loba nanga isusu bobiote question ngo bobiote nani pas simo camarade na yo akoma ko pona batu pona ko lekana mission na ngai ba camarade nga bazali ebele ba ko tangela ngai na ti lokole bandeko bilo boyebi na ti lokole te ngana ndebo lobi nanga sava na ti lokole mon ami d'enfance tout ça les prix de tous ceux qui est 50 ba 45 ans yango na yebi na ti bien koleka na ti na yebi bien tout nanga indenge nini na kopesa mino réponse moko kitoko bobi na tango Jésus kaka Jésus de Nazareth azaki na 72 apôtres tikala na 12 apôtres na 12 apôtres na mutu alingaka ye mingi azaki na 12 apôtres mutu bana ko linga mingi za Jean mwana ntsuka bana ko bingi mwana ntsuka na mwana ntsuka soki pe bolandi bien Jean ka yepe mutu akufa ki mutu asuka tala tsuka ka omoni kaka mutu ngo Yesu bana ko linga mingi na tango kuruza lobaki mama tala mwana no mwana tala mama omoni ka ba critère wana ezala ki pe kaka ndenge makambo zo leka na moma oyo toko ko sala biso nyoso me mutu ona mutu atala mutu ne oyo moteme tushaka na lobi teke soko ngo sala pe likambo ko linga te batu ba rêver yo omoni Yesu ndia bano Yesu bano ko sala bango bien bango nyoso bien mais jamais sala ki vraiment petit Jean ndia bango be mona tsuka yem taki le plus petit na bango batu botanga ka Bible wana mama na zebede ayeko lakisa Yesu ayena ba ni mibali o Yesu ko pe ko likolo tsanga binis omoni ba makambo ke bandaka déjà kala banda esa ngo likambo moko teke ya sika parce que siko ndende ko nanga nati lokole okoko sala likambo ngo me akatimini batu ba revango te mais lokwa bolobi nanga bongana ko suwana ye na zuyo ki ete yango na lekiawa eza loko mo eza remarque bino bo sali bo pesinga yango eza bien eza bongo te nati lokole asa neti nakolo baki asa vraiment attaché mingi na fali tokolo bati lelo soki fali azati nati lokolo ko sali miso na mona pe ba musicien mso ba lekaka na bango mais siko yende alakisa ke alinga ka fali mi ya ezala nango mais il faut ko lakisa ngo zala mwana
katimini e bima makasi te ndenga pe bolobaka na ngai yawa ngape musuna kiawa o nga na linga de plus ko leka ba musicien eza po na bongo te na linga de plus na sens de muta benga nga lokwa de plus na ba musicien nyo sazati ba misusu kaka mbote oso pesa ye kokoma ka pa ba bonjour bonsoir kilo bravo muto azobenga yo muto ya msopo ya ndeni boni santé muto ana so ayebi ka so aotsa mwana mpe de vale bande ko misusu awo na kotanga ba komote mboko ke kufa yango ba nani sami tuti wana babana tokotanga ba misute na ba soleil wanga wana bangundi so basa en famille na loba bango nyoso na wera soni na ba jibe piana to bandoko sola ya mingi te parce ngana bako sala trop na Patricia Longoma o moi ex ya nani ya Ale Makaba pardon Ale Makaba te Ale Makaba Ale Makaba o ya bandel babota na ye na bandoko seni mingi na yebela to bandoko sola vraiment wana ba ya mingi vraiment wana to bandoko saka ya moi vite fait to bandoko sola mingi parce que ngala bazo ya mtu to so na Patricia on aime ça ke bande to kutani to solo na moni Ale Makaba ba on lui sona na ba contenu na bango ba répéter to zala ki vraiment nini na sens wana que nini boye ba Sylvie na mona bango na soto kei kitamu na mona mais to zala ki ya vite fait ça nettement boye te ya moi limité na sens wana po bolo ba ki ote non et ça mutu na mutu makila place kutanaka to biso nyoso ata ba konike nyoso bazana bato bino boke mutsika papi mboma modela lingila nani soso le mérite boîte pas ni boye bisinga ya ko pena zongi selibilo na ba musicien mingi modèle papi mboma alingila ka hérite bino boye bité parce que ça mutu na mutu azana mutu na ye mutu na mutu azana mutu na ye Adidi Umande mwana Swede na zoya Swede kuna nayo zo malili Adidi Umande mwasa mwindu Umande na sens wana ezate ke o muto alinga te ngana la kisaka na dinga batu neti mien de son wana to solo na biso to solo laka na bandina na ye to solo laka na biso soli soleza yemoko sikwa yebelo ka sala ngwana ko atsuko pianga na pesa ngembo to mona mso soli po aso yemoka yebela na ngelo na sala ite yemoko mtayi na kotanga ba misutu miso ato pesi mbote yo il faut bande mbote na yebi na ngati mutu na mutu to utena ba famille ndenge na ndenge mutu na mutu utena education na ye mutu na mutu apena makamu na ye na sens wana na réponse botu na inga ya nani ya nati lokole na sens wana nati lokole makamu na bango na fali eza basala ba kikamaderi na bango même nati a la qui ça vraiment que linga fali parce que a la qui se binoke a lobite ke ba musicien misusu na musicien misusu apa fali na li alobi na binoke na sens ya loba bu na sens ngala okanbu ala tabike ngai na linga fali mingi koleka ba musicien te alobi ngana linga na ngai fali na eza eloko netike mutayibiso ke eloko mutoyo na presakela makambo ebele ya musuba saka na contexte moko parpon na ba musicien mususu eza ndenge neti brato piano omona mususu mikoleleke bele abenga ngape soki na bengi abi ata nani arca color wana azanga ka opesa nga mbote te basa mo ebele wana ba musicien mususu to solo la kana misu sudu sele oko tama pasa ye wana kutu mwana batu te azanga mabene na malamu ne me le karato mona katsa bwa ke linga bona kipete na tiki nanga eza nde bongo ndenge eza te oboye ba polémique non na yoki pe nani asobeta na le 25 décembre soki héritier wata soso lembe akoto di ce n'est parce que mbongo zebele kuna na biso soko beti tala ba stade wana tondi cité loba yemo ko lingino parce que to koma ebele ata lelo soki pe netio oyiba musicien mutu nani leader oyo ngane société parce que ba musicien ba komembe ezaka sute ba mingi ba utape ba mboka ba yana ba ko vanda ezaka sone parti te ndenge saka kala yibinga ba musicien ba utala ba mboka ba ute bele ba tona ezaka sone parti te et parti c'est non parce que ba mo ba c'est parce que ba komé belé zwana o musicien na 10h na 11h30 ngana ko so mususu eza na ngobongo
eza eloko te ke polémique eza la bosa la comparaison ya Werason na nini parce que Werason c'est Werason, Fally c'est Fally eza ndenge wana hein na pesi bilo éclaircissement ndenge elekaki na biloko wana concert wana nyonso eza bongo eza te ke to luka polémique moko boye to sala to boye otete eza nde bongo concert ya Fally eleki nango bien mais ya selo abete kite mais na pesi bilo exemple wana ba kokana bango parce que toze ebele ba kokaki pe bato batikala ki libanda wana ebele wana ba nsuba yakite ba koki pe kotondi sa place à selo mais to yebite gouvernement na bango kuna aboya ki to yebite soki ezala ki problème ni na sens wana parce que soki ezaki likambo malamu baninga basala ngo lokola gouvernement boya mususu ayeba kike likambo nini ezali na sens wana pona ngai na mona ki yango ndengo wana Bibi Jimbi mwasi ya Bibi Jim na limani mwasa lamba kakumeka kuleka mupaya na sans wana ya na ngoli kamoko te soki polémique ya ndengte on est de ça to ça ba congolais torobo ya Fally te torobo ya pe wera te torobo ya pe Seleo te torobo ya pe jipe bango nyoso ba bandeko na biso ote bongo ya zokumisa ke azwa ba nini ba professeur ba nini te soki Fally alobi ndengo wana na yebite parce que soto lobi ote aleki ba mitebele na koyeba ayaya soto bito tsa sikoyo ba tabule bazwa ba nini combien ba vie tabule nanu o kutu na ke musika madiata o ba noko lalisa mobutu na masuwa boye madiata yemba banzo banze bone boyebi wana madiata yemba maneta baki ba star minene ba vie madilu baningisa ba mukili ba bozi bozana ba vie na biso wana ba ezala ngote ya msubiso mde to créer msusu to bezi moko te ayebi ko yemba me batu ba yemba o basaki likoleni ba sakaka ba wemba ya yemo ka sa conseil ka yebi ke ba vie wana na kotika la kokoka na ba vie wana madilo to boyi ko bini na ko bini ba wera sonyo ba nzembo mongo sila te ba jibe piana wana nyoso ba nzembo sila kate hein parce que moni ba confiner tuana confiti le lo ba nzembo ne kaka ezalaka et ça longo kaka batu ba niba tsani ti polémique moko bweni ke azo ba trophée te ba vie na ba bandiko to kuto keka musika tantina beti masiki azo ngo peti batu ba beta na ole ba so ba ningi saka Olympia bon sikoto ba basel ba yemba mo sa zo yemba lokola soki angelu na ba chala mwana na ba abeti nani ba mbili bel na ba nani yo apongo lo ba sel na biso ba kufa wana baki ba tupe ba yemba ba sale ki pena ba sale ki ba siksa makala ba vone to ko zo ba nani Pepe Kale éléphant d'Isaïe l'air wana éléphant d'Isaïe yo ko kana ye te alobaki na ndenge ye azali nango ye alobaki selon ye alobi te ke selon bango parce que soto lobi to ba biso selon alobaki bango nyoso ya mso abosa na ke muno ko pe ko beteli ba kwa sa mutu me ba vionga na tangi wana nyoso Fally ayebi ke wana ezala ba volu ko ba ange surtout na nyo nini Pepe Kale ya botika makambo wana totika ngo vraiment po eloko ningo tsa polémique mingi mais nzamba lola asunga biso tozana kimia makambo nyose zana ngopika kimia bandeko pona buta lelo nga na tiki bino bozala malamu tekele bumba na zoze la prime d'activité lolo lulala lulali didi